Balobi, maman Mikala témoigna qui concernant Kimbangu. Bino tout ça dans les faux. Maman Mikala a témoigné sur papa Kimbangu. Maman Mikala pas à chrétienté, donc ou à côté, ma pas témoigner les bateaux sur Simon Kimbangu. Kiaji kanzi muntu mwe wajenda kwa ntama yakanitata kunifunde bona nani yasabana ndo ikona nzo wende mfuma na kamuno muntu nasigene kumfunda kwa tasimende mwana kukangene kamoteko ye tate mulimu centre yeoyo tozali kati na ye abusani maluba na yote eluba yoke bolia kampebo melaka nzut na makila mangai mpoti bokanisa ngai tangu nyosi kulia binu yango nkolo toluba nini bisto zara kuzungisa kabe matondo merci mingi nkolo Yesu Kristo mpona bulingu na yo comme dans l'église communiste pour nous tous de quand on entend pour nous tous nous ne sommes pas choqués mais sauf que ils pensent comme pour nous tous Yahvé Adonai etc. C'est la même chose. Or, ce n'est pas la même chose. Et ça, maintenant, c'est le travail que nous, les générations affranchies, que nous sommes, allons apporter à la connaissance générale pour démêler le vrai du faux et le divin de l'imaginaire. Et moi, papa Diagne m'a dit tout le temps que Biso Tosambeli Nzambe ya solo. Nzambe ya lukutate. C'est que ça veut dire qu'il y a un Dieu qui est faux et un Dieu qui est vrai. Wakushira milango yetu chendeleze Bambongo pona koluka kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto tope oteka bandaku pote bana na yo bakende kotanga na mikili ya poto kasi balia bambongo tala occasion oyo fondation au parler epesi yo pona kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto yango yo lokola na mboka ya Tunisie oza mobimba bakomisi mwana na ba université ya kuna nyonso kitoko Chypre, Canada, États-Unis, oza mobimba ya Schengen, ya Dubai, awa nyonso ezali na fondation au parler bazo sunga batu makasi. Adresse ezaka katsemoko na avenue Kassavubu, numéro 51 à l'enceinte du bâtiment Carrefour des Jeunes. Tope obengi bango na ba numéro ya téléphone oyo plus 243 82 1 006 172 Topé na plus 243 85 21 43 344 Eokani. Mokili Mondimba et son koyeba ki bose belé limesano ya chaque jour kolanda biso au parleur magazine d'actualité générale bisika nyoso bozo meto pesibino bambote belé bozo benga biso de partout. Grand merci na bandeko ba benga ki biso na Mwanda lelo tozo ki te en discuter belé na bandeko na ba province pourquoi pas ba benga ki biso na Kasai bandeko ba benga ki biso na Lisala bandeko ba benga ki biso na Lubumbashi pourquoi pas ba o bazana o wele partout on a vraiment tozo sepela pourquoi pas bandeko pe bazana en Europe vraiment bambote na bino nyonso le sengo susu koyeba que au parler aux albiso bino parce que koyeba bobungela wapi mboka oyo to meki nyonso to sali ba prière to meki na politique to zoyeba la société to sala nini pour que to ko kampe ko kende liboso tina nini tambola na biso pour que boko kampe ko koyeba mayenini. Alors lycée lelo e koloba que maya miso ate sali 100 ans o bimara nango te même koloba bimero e bakara nzela nango ke il faut le kana matama tina nini bolanda biso ebele
botel un peu ba détail et puis tout juste après. Nikumfunda kama kwa tata ndio mwana kukangeni kamboteka kina vitu kadiaka kiadi kanzi muntu mwe wajenda kwa ntama yakani tata ka kunifunde bona nani yasabana ndo ikona ndo wende mfuma na kamuno muntu nasigeni kumfunda kwa tasi mwendio mwana kukangeni kamboteka nga muntu na saya kanzi yasabana muntu amlo kama kutoyenda kwa kanzi wapi kasabana pangwa tuwezeti ebu yakadamuka kuzalandi ndio muntu tuiri kuna bon. Vous savez, de plus en plus de gens comprennent, en tout cas se posent des questions, s'interrogent sur certains fondements. Et le problème de fond, c'est que l'église communiste aujourd'hui est à cheval entre deux courants de pensée. Il y a le courant traditionnel qui a survécu difficilement à la persécution coloniale au sein de l'église, parce que Papa Diagne lui le dit, Tokenaki na boma la colonie scolaire n'a un lavage de cerveau. Donc si Papa Diagne a été conscient qu'il est parti à Boma pour qu'on lui fasse un lavage de cerveau, c'est qu'il est conscient que on voulait le écarter du message initial de son propre père. Il le dit dans les vidéos, je vous enverrai des liens si vous voulez les extraits. Il a dit lui-même. Donc, le catholicisme a tenté, nous ne pouvons pas tuer les enfants de Kimbangu, mais il a tenté d'infiltrer, de pervertir le message de Kimbangu à travers ses enfants. Sauf que, Kimbangu étant Kimbangu, Dieu étant ce qu'il est, ses enfants ont fait un syncrétisme temporaire pour permettre à toutes celles et ceux qui s'étaient habitués et familiarisés au christianisme de ne pas rejeter le message de Kimbangu tel qu'il avait été reçu, et de ce fait ils ont permis aux gens de se familiariser, de se reconnecter tout doucement mais sûrement avec les deux pensées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'église communiste, pour nous tous les, de quand on entend pour nous tous les, nous ne sommes pas choqués. Mais sauf que, ils pensent, comme pour nous tous les, Yahvé, Adonai, etc., c'est la même chose. Or, ce n'est pas la même chose. Et ça, maintenant, c'est le travail que nous, les générations affranchies, que nous sommes, allons apporter à la connaissance générale pour démêler le vrai du faux et le divin de l'imaginaire. Et moi, Papa Diagne m'a dit tout le temps que Biso Tosambeli Nzambe ya solo. Nzambe ya Lukutate. C'est que ça veut dire qu'il y a un Dieu qui est faux et un Dieu qui est vrai. Et le Dieu, c'est ce qui fait que beaucoup de communistes comprennent ce que nous disons, mais comme ils sont dans une forme d'infantilisation spirituelle, ils ont besoin qu'on leur dise quoi penser, quoi croire. Donc, voilà, ils regardent, ah, mais papa n'a pas dit. Il faut que le papa dise. Non, papa a dit plein de choses, c'est à nous de nous reconnecter avec ce que nous disons, à nous de faire le choix de servir Dieu, le véritable et le vrai Dieu. C'est pas à Dieu de nous imposer de le servir. Non. C'est à chaque fille, à chaque fils de Congo de décider en son âme et conscience de servir le Dieu de ses ancêtres, parce qu'il a compris pourquoi c'était utile et pertinent pour lui et pour l'humanité. Et les communistes comprennent ça, ils sont un peu perdus, mais il y a de plus en plus d'interrogations, de plus en plus de réactions positives à ce type d'initiative. Bon, c'est un problème générationnel, hein, c'est une question de génération aussi, donc on peut demander aux parents d'assimiler ce qu'ils ne sont pas disposés à comprendre, parce qu'ils n'ont pas les ressources intellectuelles nécessaires. Ça compte aussi. Très bien. Ye tate mulimu santi yeoyo tozali kati na ye abusani maluba na yote
eluba yoke boliaka mpe bomelaka nzoto na makila mangai mpoti bokanisa ngai tangu nyonso kolia bino yango nkolo toluba nini biso tozali kozungisaka be matondo merci mingi nkolo yesu kristo mpona bulingo na yo malgré na lelo tozali kokimiyiba te ke Molimo Santu azali tata Simoni Kimbangu eluba yo mpe bato ya motima malamu bakoma yango na Jean chapitre 16 kasi na lelo tozali koyeba yete bolimisa biso ekumela biso yango mpe kulia biso yango kanisa biso nkolo bolindisa kundima na biso tolanda ndenge ye Molimo Santu za kutambulisa biso ke tokulunga papa topesi merci mingi mwamuke tosengi papa tika bopesa biso ikoki na komyo tata mwana mpe Elimo Santu Ngumba seye mwana ye mwanda velela matondo tuzivutula kwange tata nzamwe mfumo tusi tata mwanda mfumo yisunga yevo menga mami mabunkili munakumata beno basumuki lunkuikila lwanzitisa zevo tata betu twayeka mavimba kwa beno ngewazi kutulombela mapa mveledi tata nsadisi wiziri kwa beno bulavuzi kubika fulu bya beto tata nzambi nunguno nako na kusinini munabifulu andi kubika tata Simoni Kimbangu watu sukula muna menga mfumu Yesu mpasi kizimone vanza mpasi twankuikila beto bulavo tata latuyikama tusukula menga ilukulu lwanza mvimba lutukula bambuta baleke nseda mbana tata tufuila kenda ngewa sensile bo ndangu ifuene lungindula muna mpasi ngizikulu mwene vanza izawu hutu ewunu tuluyindudi tukuyindi mfumu Yesu tukuyindudi empasi zimone vanza muna beto twasukuka lwatuvuluza muna mbiza wonsono ntangwa kuyafuana vo yambulangini dodi kila tata mikafilise mwanda keza kwa beno sekakala yeno yakuele mvu nani tata Simoni Kimbangu waiza kwa beto tevo twayeka mvimba kwa beno batatu tata zulutufuile nkenda lutukumika une lumukilungidi kina mpasa uzimone vanza menga mabunga lukulu kwanza mvimba ikulu lwanza mvimba tufuanisa munadia yenwa watukumika twakale ngolo sifuene munakulanda munantambi zako munankumba ngeseye mwanda velela tulombele mawonzo Nzambe wangai tikatema oyo yonso kanisina kabisa mamona na lolendo na binu mabondele maleki awa ose oki bisu bato pamba na misu na yo Nzambe na bisu to sengi na yo kita to laksi yo gato to laksi yo miel tikate gato wana yekuma musuni na yo ndenge yo mokulu bilaka na bapotre na yo miel wana yekuma makila na yo pate sukula bisu batata ba mama bana to yekutunda liboso na yo to sengi na yo ete oyo to mibongisi mpate to jwanjutu pe makila mayo tika obongo la bisu di bela to zarabana na yo yingilisa kimiana kati na mukili mubimba Afrique, Europe, Amerique, Asie na Océanie lelo tokumi na passe à l'approche de l'an 2000 Nzambe wa biswa di kolo Nzambe wa biswa se soko tiki bisu tozali na ekimili mususu te bobandeli izali yo esuka pe izali yo pambola ba mama pambola ba tata pambola ba bana oyo tombe bongisi mpwate
tozwa njutu mpe makila mayo sangisa biso esika moko tozala bana na yo ya solo totambulisa mosala na yo ya solo tookisa yo lisusu soni te tika te kimia na nkolo eumi na seko na njutu mpe na milimu na biso banda lelo tie na suka na molongo na nkumu na tata na nkumu na mwana na nkumu na elimu santo. Kembo, mea kembo, ye mosanisi na Yesu, mea kembo, mea kembo, ye gunga me molwa ngako mea kembo mea kembo ye mosanisi na Yesu yensambu za mfumu wetu Yesu Kristu yezola kwa nzambi wa seto ye untwadu wa vumu ni kamwanda felela yambula wakalanga yebetu ya muvu. Le temple n'est pas le fait du christianisme ou de la colonisation. Non. Donc, en construisant les temples kimanguistes, quel était le but derrière cette idée de Papa Diengenda? Cette idée était d'apprendre aux kimanguistes la compréhension du divin. Pas le culte d'un supposé Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Non. Mais il a voulu que, d'ailleurs il le disait, on a une côté sibino classe yabomoy. Il nous apprenait l'école de la vie. L'école de la vie. Et il voulait faire de nous des connaisseurs en matière du divin. Donc il voulait faire de nous des connaisseurs de la science sacrée. Ouais. Il disait donc des docteurs en théologie. Ouais. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que entre 1921 et aujourd'hui, Papa Diengenda l'a dit à plusieurs reprises, nous sommes dans une période transitoire. Or, la transition, c'est ce qui sépare deux instants ou deux séquences. Deux séquences. Donc, il y a une séquence initiale qui est succédée par une autre séquence, et la transition, c'est ce qu'il y a entre les deux. Or, on le disait tout le temps. Le moment de la transition, Tokoti, c'est pour que nous puissions définir, nous, c'est-à-dire que nous balisions notre propre chemin. Et je le répète, dans son livre, il a dit que à cette époque-là, c'était pas le moment pour eux, au moment où ils construisaient l'église, d'élaborer des textes doctrinaux ou théologiques. Leur souci de l'époque consistait plutôt à structurer de manière sociale la jeune église pour répondre aux problèmes existentiels des kimanguistes persécutés à l'époque par les églises chrétiennes, catholiques, protestantes ou autres. Vous voyez? Et il a dit, la question théologique sera traitée, ou doctrinale sera traitée au moment voulu. Vous voyez? Donc, il est parfaitement conscient que la question de la théologie n'a pas été totalement élaborée. Et jusqu'aujourd'hui, l'église kimanguiste, étant née dans un contexte colonial, continue, malheureusement, peut-être, continue de... en fait, l'église kimanguiste ne se met pas à jour. Elle ne se met pas à jour, c'est-à-dire qu'elle ne poursuit pas son processus libérateur, sur le plan théologique. Toko zongela pema bino vraiment na ba détail to continue toujours ba investigation pour beau fondement
Bon comprendre marambo yango malam. Alors mbote eza mazaya na mboka ya Bumba. Toujours landa bino malamu. Mbote bande konyoso na Bumba. Oyo baza ko marquer présence na bango. Alors ngai na ngina ba conséquence nini yaka na bosangisi nzoto trop na basi. Oh là là. Oyo ndekwa komi pe kombote soki eza wapi. Question na ye to éviter ce qui problème nini yango ndekwa alingara basi mingi to ndenge ni to éviter. Est-ce que ba pasteur na ba prophète ba lukaka pe banganga? Ah. Papa mutuna na yo mukulu to za banganga to tuna bango na nongo soki pe ba pasteur ba yaka ko luka bango to ndenge nini pour vous la posa ya koyeba. Voilà, bandeko botika biso te tozali bandeko na bino bana ya Congo likambu ya RVF ba syndicat ya bolobela biso bazali ba syndicat ya kolobela biso bazali te kaka bato ya mitema mbindo bazanga mawa. OK, toyibito bandeko likambu nini. Bonjour, tozali kosenga na bino vraiment que bosunga biso s'il vous plaît biso awa na RVF tozali kolinga kosala élection ya ba syndicaliste boye bisa ministre ya travail atindela biso batunaye awa na RVF pour ba organiser élection wana bazolinga kozongisa kaka ba syndicat oyo bazali kotia biso na pasi mbula na mbula. OK, oto ebite bandeko nini mbote biso tozali bon bandeko ba fonctionnaire toujours au mona wa batomboki mbote vraiment na zolobela bana ya Congo bazali ba original bana ya mboka pona bandeko na biso na est ndeko s'il vous plaît ba panzi sango tozo senga boye totika nanu makambo ya ba élection po bandeko na biso bazo sila na kokufa na est to silisa nanu guerre o ezokomela biso mbula na mbula neti komesana to sengi na bandeko ya ngambo mibale basangana basilisa guerre basengi bandeko basilisa guerre totika makambo ya ba élection. Voilà mbote mutuna ngai zali boye kuna na est bandeko na biso bakufi ebele soki le guerre esili donc makila ya bandeko wana Kagame akosamba to te na ndenge ya molimo. Ils allaient vraiment ba question ba ndeko baso kolanda bandeko na biso vraiment le ba téléspectateur biso ba question batuna vraiment mingi. Papa Sunda le vieux ba petit nae ba mbote pe aza kolanda déjà moi na bakoko mbote na yo moi retard pour l'émission bonio. Yanyama na rompo uleri voilà donc là qui sont acheté au kitio tamolo zumo moto mususuka pour comme na lombango. Vraiment on y a peut-être ça n'a pas qui essayer la même chose bambouteillage peut azoro le badon toujours comprendre que les camboisa moi makasi mais sinon bande ko ba benga qui va réagir mingi surtout que les camboya maman tout c'est un peu parenthèse moi mingi maman pardon qu'est-ce que je voulais dire maman comment son nom encore il y a une maman moko kimbangiste oya kufa ki récemment awa voire même à 2004 si je me trompe pas les kambava vidéo nae o bangé pe ba maman Mikala pardon maman Mikala voilà kombo ya papa makele ye koti maman Mikala balobi maman Mikala témoigna qui concernant Kimbangu bino tout ça dans les faux te maman Mikala a ko témoigner sur papa Kimbangu te maman Mikala pas à chrétienté donc o akoka ko téléma pour témoigner les bateaux sur Simon Kimbangu. Vous comprenez, Nazolo va bien sûr Simon Kimbangu. Donc, qui est différence c'est alliés entre quand on parle Kimbangu et Simon Kimbangu. En fait, ceux qui te tchaka bongo et zanini, Simon Kimbangu, azanangambo Kimbangu aza baptisé. Vous comprenez. Donc, divinité ya Kimbangu akoka la baptisé pardon. Alors, tant que tu tchaka Simon Kimbangu, c'est-à-dire na mulongo ya bandeko ba chrétien kimbanguiste ne batala ke historiquement parlant ce que kuna ba que oui Simon Kimbangu azala baptisé et pas ba missionnaire protestant na lukengo ce qui peut pour comprendre mais à côté avec des preuves avec des preuves donc kota la kota pas na bango kuna balobara même qui azala catéchiste ceux qui montoza catéchiste na kati ya protestant c'est-à-dire d'office aza chrétien
po bato yo kopesa catéchisme yo noza ko enseigner bango bato wana yo moko za déjà christianisé Bible makasi. non kimbangu koyeba Bible ya kozwa boye ba préparer atanga Bible na kanisa zate ceux qui pesa simo kimbangu vous comprendre c'est-à-dire kimbangu na ba divinité na nyoso to azalaki nango parce que aza omniscient omnipotent omniprésent c'est-à-dire sika basala ki Bible na bango wana ya zalaki pour ça ligambo milimo na j'ai de maele vous comprendre kimbangu lera ye aende po a corriger bato yango moni na arrestation ne balobi que il traduisait la Bible de sa manière vous comprendre traduction na ya Bible azwa ki yango te boye abandola kisa bato tala mondela salibe afungoli kaka baye ye na ba mama mikala wana na kati afungoli baye ye afungoli bango miso ebisi bango botanga Bible botanga elo abenga ngute loko botanga eloko po bokanga moyibi na eloko ayibaki bino na kati vous comprenez yango ba mama mikala batangaka bango nde batikala ikotanga mais sûr et certain que même ba mama mikala l'air bakendaki batikala ikoyibisa biso te elo ni bango bakanga na kati ya Bible ngo s'il vous plaît vous comprenez et ça ba biso bana lelo bankaka mutu na mula muke momo ne bela mande fois pembe bazatale bele bana ngoto botin plus de 8 millions 8 milliards na kata Afrika vous comprenez bana ngo de ba liaki likasu baye donc vous kimbangu non yo za d'accord te na témoignage wana non témoignage wana eza faux ce que eza yango ba koya nango na plateau au moment on qui la christianiser yango moni na pesio déjà ba piste nango et vous la christianiser parce que ba maman on a pe ba comprendre que l'indo sa gêne ngezo kendele donc il faut que ça la babilo moko boye mais le vrai voulu kimbangu diantonguno azala jamais christianisé jamais catéchiste jamais baptisé parce que ce baptisé mais comme sous ordre maintenant qu'est-ce qu'on va dire maintenant dans l'histoire de Panzana parce que ceux qui oboyi bande comme ça on a qui tam sous ça le roi ba mais moi na biso lekindo ki to ndenge nini ba maman mikala ba zo témoigner nazo boya te ya koboya ki natali sabato te ki no boya ngazo mi mabat na ba analyse tout ça ba analyse te Zingankuvu le roi tanga komi baptisé ba mona isor na vous comprenez Maman Kimpavita, vous comprenez? Moto ya loboko ya nzete oyo ya kan oyo Kimpavita. Maman Kimpavita. L'air a boya ki kozala baptisé, bomoyeba ki sorna, bomona ki sorna yi. Ponya boya ki kozala baptisé. Poko zwa baptême eza lokola na kilelo ndenge tozobenga ba démocratie. De tozomona lelo ba indépendance oyo biso ya lelo kozala baptisé. Vous comprenez? Donc ils ont changé le côté. Donc du coup ba changer au combo ba chez makambo na bango na kati le kumbe meli yango. Mais ceux qui mbango zalaka baptisé, pourquoi ba bomaki? Vous comprenez? Ceux qui mbango zalaka baptisé, c'est-à-dire zaki un bon chrétien préparé pour eux. Pourquoi ba balinga ko bomai? Pourquoi ba kanga qui est tout en arrestation à Pamba? Alinga zala arrêté ta. Alinga zala mutumo ko financé par le christianisme. Ba salé organisation malamu. Alors déjà pour nous conclure, donc c'est-à-dire que pour nous réponse dans les cambo ya témoignage ya maman Mikala yozaroloba que si c'était vrai que Kimbangu après chaque pays histoire des acquis vrai alinga bakanga été alinga za la financer, c'est ce que tu veux dire pour donc to kabwana. Ouais mais papa Kimbangu na likambo témoignage ya maman Mikala bandeko nanga tabomoni vidéo wana Mutuna Montasa a une analyse simple parce que biso tout aux a doté na spiritualité y a vérité mon robot sans pour autant que on se rende compte que zaranango au botamanango parce que mutumu nous a doté na spiritualité wana y a vérité alors maman Mikala ceux qui vraiment ba maman Mikala ba inga ki ko épingler biso ki kimbango zalaki motinda mi yakolo Yesu vidéo ya bongo ngana bendi batu dia matoi vous faire appel na conscience spirituelle na bino Kimbango azala jamais baptisé et azala jamais mutama solo akolo Yesu. Yangwana ememaki na arrestation, yango atikilaki bango Bible po botanga bokanga mutuna eloko ayibaki bino. Voilà. Merci. Alors, toujours vraiment peut-être prochainement, tu attends. En attendant, message, M. Kotia Babi. Bonjour, mon pandisango, mon tourné Zali Boepo, Nini Bandeko Oyo Balobelara, Oyo Basambelara Kimbangu. Balobara que azali Yesu o basambela na kimbango balobara azali Yesu na bumba ezangai ndeko Miriam mbote na yo. Alors bote pona nini
bolobela makambo ya ville ya bandundu te tout ça la nini vraiment bandeko tolobela même prochainement déjà la semaine prochaine pour ne pas déjà dire le jour tozala skoyo na moko ba fumu na bino kuna bokomona un peu to côté skoyo côté kuna hein tolobela bino voilà donc sans doute parti pris ils allaient rater merci déjà pour notre bon papa qui s'est évité qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le bail qui quelques embouteillages, tout ça, mais il y a Moutamba, on t'a évité bandeko bois agressé, tout ça, bois, t'es toni, t'as évité qu'est-ce qui s'est passé? T'as évité ndeko rien, bois qui, boblingiti ya, tout ton bien, benganaki, bobisi ayate, ton n'engeni évité. Non, mais avec beaucoup de regrets, moi j'ai appris même que circulairement que bimaki na église qui bangiste, Ezaki Mokolo ya lobby à mardi, que batutu oyo chef spirituel azongisaki na lotomo na ye parce que maloba mokonzi ezali nguya. Donc chef spirituel ya itonga ya Kimbangu papa Kiangani que je salue avec beaucoup de respect, papa Kiangani mokolo ya yenga azongisaki ba bibole na ye nyonso tout alobaki ba bazana bitumbu ba bazana bazwa ba suspension ezanga mutuna makolo batutu bakoka kozonga. Comme ezalaki écrite te qui verbal mais maloba mokonzi ateza verbal ezali na nguya. Bandimi bazongi lingomba mokolo moko ka elendi. Mardi mbala moko circulaire bimi donc na papa qui est tout na on dirait ba bengani bango na so comprendre ba suspendre bango nenga na yokoli mambo. Ah mais mambo grave. Merci Nabino. Alors on te retrouve dans le prochain numéro, te retrouve à vendredi à 14h05 et puis bon on continue qu'on a YouTube pour la intégralité Nabino toujours Boulingozali, on est ensemble il y a un son au Pelissa moto. Ah donc il y a balé qui n'est topé sur Bambo Tebele, vous allez rebelle pour Rolanda Biso Kokoriko Fongola Masolo. Topé nos grand merci la grande équipe il y a PSTV Bazaki Wana Topesi, merci Elohim Gelesi. Alors on a bien notre prochain numéro. Tous en amont à plus, bye bye.